nazolobela bango bien bayaka bapasela bino bango na raté bayaka epa na ngai awa na liste mama Jeanne mama to na bikoli bango na besala po esala akomi dimanche jemadi mami falo mais biso ekoya nakopwata bango na kombo na bango pourquoi les lois ont passé bazotika ba église akei kobala mwasi moko boye mwasi ya mosumu aela mbongo mingi alela vi mingi ya boye boye mwasi akende poto amoni mama moko akutina soki komo akotiko ko Brazzaville akuti wapi o ya mado munene boye pasela ke tuni na nzambe teke maya mado oyo eza ya kisi eza ya nini eza ya nzambe ou bien eza ya nini o mama pasteur ye oyo okota ta jeune te ye wana komi ko biso pasteur akomi suka pepe mazana 26 ans c'est bon pour c'est là ba sokola ko moi so ko fele mo ba so bi na ko fele ba demo ou bien ko fele satan yo so ke ba na ngana sokola yo ba zo ya ko ka passer la ba ya na ba biro na biso ba yo sumba yango to tekela ngana tekela bazo somba bazo yi ka ba ya ko sumba ba sombe ba ko mo tena ba jimina ba ko na bible ba ko somba oh siko ko sale ba. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous êtes le bienvenu dans votre émission que vous aimez bien, dans la sainteté. Sans plus tarder, pour la commentaire de nous allons passer directement à notre prophète de Dieu, le prophète Charles Cham, homme de Dieu, Motenayo. Mote papa. Bonies. Qui n'est pas naïf sur Zali, pourquoi tu dois avec le deuxième fois. Ok, deuxième rencontre. Deuxième rencontre, nous savons que nous sommes en Malam et que nous sommes combattus dans ce cas. Amen. Boni papa Tangolo. Malheureusement, dans le cas de coronavirus, mais 19, tu as dit que nous avons besoin de faire beaucoup pour une maladie. Pourquoi nous sommes na kati na liti nzamba za capable ya kolongola ibongo Yesu azamala Yesu yomoko soki Yesu azate to mona na yote ce qui Yesu azate na voilà thème d'aujourd'hui tout le bela les ordres de l'église c'est un grand thème toujours le bela mais n'a pas tout tirer ordre tu n'es pas le bela ordre zone ça n'a ordre dans l'église pour la première fois ce que ba on a eu la ligne pas pour se présenter juste là ça va ngai ndenga na lobaki liboso naza mosala na nzambe ba mwana nyonso il faut azala na esika botami parce que botami te eza mystique nga na botami na kati na église ya bino nakola na kati na église ya bino mais ntango mwana akolaka alinga kowela na papa na ye te na mwana kike na sinakoli bamosusu babandi kowelela bakiti ya papa baeglise ya papa mais nga nalobi ke nakotikala kowelela na papa te na longwa ndenge papa pesinga formation akolesinga ngai pe nakende na ndenge na ngai nasala pe na mona pe ke likambo e papa apesi biso magite apesi biso maite apesi biso alobike bokende bobateli ekambeli yango wana omoni ekambeli yango na bateli na change pe doctrine na moko te naza na kati na doctrine na change ka kombo église mpona kowele na papa te mais na tant que papa ete lelo okufi bole prison eza bapambola yo apesi kimia libote na yo baza na kati na kimia na kati na Yesu naza pele mwana na kati na vote ntango makambo ekotaka ngai nalukaka mpe bamoko na bapapa napesaka bango totalaka na bango toliaka na bango mais naza mpe mwana naboya kowela na papa wana eza kote ngai na wuti mais mwa minute oyo naza na kati na oyo bazobengaka église ya nkolo eza ya ngai te ya Yesu kwa ngai mpe naza ya représentant oyo nzambe atie oyo Yesu atie mpona na contrôle mais nazali na eloko moko te soki Yesu alobi te yango wana omoni Yesu alobeli bino oyi koluka ngai lelo mpona tosolola si la désordre na kati de église. Voilà papa, est-ce que toki koyeba kombo ya papa ya molimo père spirituel de papa na biso et puis bando bongola motema ça fait déjà combien d'années na coupé koloba ke nazotanga ke naza na 26 ans na kati na mosala nzambe obongwami te na 2014 kaka 2015 naza na 26 ans na mosala ya kobikola na kati na église yango na nzambe ça fait que 26 ans awa na kati na église awa nasali nazokende sikoyo na 14 ans voilà ça fait que 12 ans ya kuna 4 ans et 14 ans ya kati na esika ya ngai moko
pour l'église aux hommes on a 2008 na 2007 kala 2007 tina lelo eza combien de ans ya mwana moni que fruit ya mosala ya mwana moni mikolo koya okoya pona filmer pe église batu susu batoza na kati na construction de bozo mona boye na bike ba mususu pe na kati na zela na bino ba mususu ba se ba bosani ngai quoi ba se ba bosani ngai net ser les na France ça bosani ngai papa moli mona ngai ezali apôtre Isole mais na kati na ngola naleka kina yela naleka kina sombe naleka kina lumbala sambu naleka kina piroger naleka kina sombi naleka kina ba apôtre belé baleka kina bango ndenge na lobi boye ba mususu bayebi après papa na ngai molimo peza yela akufa na ye mais nzamba zana azo molimo na esika zali mais mususu lumbala zana France moi minito ya zo kana ye muto alobela ngake tikala batela molimo bosunga. Ok, nous saluons aussi tous les hommes de Dieu qui soutenir papa la mission du ministère naé et puis dans ma formation. Bon, voilà, papa, tu as une émission de mission. Est-ce qu'il y a vraiment la différence entre Pevalongo et Bima? Il y a une différence macabre, c'est pourquoi Bima est une église à Molimo. Molimo est une carte na Bima, est un Molimo développé. Est un Molimo oyo, est un esprit ezoloba. Pevalongo toujours tenter que est une carte na Pevalongo au commun na lelo que esprit ezali ki liboso na Pevalongo. Mais moi je dis pourquoi pas comme ko tradition. Bandiete moko boye, ba mai moko boye, ba poudre bani. Mais église à Bima ezaka kana mopanga. Après mopanga ezaka ka mafuta. Ndenge chako elobi na kata na chako chapitre 5 14 à 14 à chapitre 5 verset 14 à 15 à 16 elobi que soki muntu aza kobela abenga basali na nzambe babondela bakole mafuta libondela kondima économique ata kufi aneto nzambe aza capable ça dépend de que libondela na ya kondima balobi que bakole mafuta abenga basali na nzambe babenga basite baya kopakola mafuta okomona lelo basi bakote disconfusion na kati d'église okomona mamaja maona za mama apôtre azopakola mobali mafuta na section ye bisa penza yo okomona mawasi lebilanga na bible mwasi ni na sala église. Donc, des autres mon dans l'église. Voilà. Si vous avez bien, maman baza, maman pasteur, maman bazo kamba église nabima on dirait ça la autorisé eh baza na bango pona ko cadrer pour ngani tena za mobali boye na ko pe ko moi c'est ma fête na sexe té. Les adinete mais bible lobi ke mobali mais biso tous na case de bible toujours organisation na tineke ils ont pas limite moko peut-être na tout voici na yo. Comme ça ça peut même makas. Aye pananga na bandu ko pakola mafuta kuna présenter moto na webo tele mapamba mais en tant que naza mobali il faut moi si azo pas moi to seule organisation na kati on est organisation ya molim aponi ba maman pour na ko diriger ba maman pour na ko pakola mafuta mais maman za capable ya ko pakola mobali mafuta te a ko limiter kaka ba maman za capable ya ko sala lianga ne dimanche te aza capable ya ko te kaka ba maman za capable ya ko mata altar te pour altar est liesse. Nous constatons un peu, c'est comme si comme voyez sur les alibosso, c'est comme si ma faute est priorisée. Nalobi boy. Et là quoi alibosso est Yesu. Ce qu'on dit Yesu te, et là on y so ça les a. Ma faute ils ont représenté ni. Ce qui nalobi ma faute, nalobi na pessimistique. Pourquoi Moussa ba maman basala na rôle na carte l'église. Mo tuni ke ba maman ba couper ou na pesi au rôle na ba maman na carte l'église et biso moi dans ça. Mais na pesi te que ils allaient Yesu azalté. Pourquoi ceux qui Yesu te, tout comme ça autre sala. Mafuta na pona nini ezala kombo na Yesu ya mwana pesi lobiko kombo na Yesu ya mwana sala bistoza kombo na Yesu ya mwana ozomona lelo tozo tambola kombo na Yesu ezala pa musuba nyama Yesu te. Oh Yesu est un prophète, oh Yesu, tout le monde a un désordre. Bazo tche désordre na musala nzambe. Soko ndimi Yesu te, ko leke pa. Et alobi yebo ko lobi ke ko couper ko leke pa papa te, soko leke pa mwana te. Ça fait que soko yebi mwana te, ko yebi papa te. Ndenge za boy. Soki na yebi bolia te, na yebi papa te. Pourquoi ba bolia pe aza parmi ya bato ba botra biso papa na biso. Lelo soki na boko ah bolia za boy. Na fini na za net na fini mutu ya abimisinga na za net mwana moko impoli. Net lelo ba ndebele ba za ba poli na kata na ngola amona ah papa wana za nani. Mais lelo yebi ko bimi yebi ko loba kombo ya
pasteur wana lelo ko ko bakaza nani atabi ba mususu ba musicien n'était pas bino ozo mona ba musicien ba masque ba musicien lelo na ngolo ozo mona te ba wala nani mais abosani ke yo moto bimisi yo moto l'accès piano yo moto l'accès synthé lelo ko azana ni ngana bota mina ngo mais il faut ba susu yo ti Yesu azali boso makambo nyonso. Voilà, alors, et comme étant prophète de Dieu, que dit-on alors dans la version Zoloba, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Le dit, bana bakosapola bana basi na bana mibali, vos fils et vos filles prophétiseront. De tout ce monde, moi si pas continue à katuana. Donc si ko yozo les amis parmi il y a pas confusion. Les amis katina. Tout le monde qui passe va prophétiser. Baroté ya ko il pas le cas ça na sali Jésus y est mon côté le pas pour Jésus il est sans Jésus y est mon qu'on a ba disciple na 12 apôtres atiki il ça combo ya mwasini na tika il ça combo ya mwasini na tika apôtre la bi ke nazo pa monsieur ba oui ba recevoir l'esprit saint. Alors la question est posée na ligne invité basala nzambe kozota la biso papa tuningai na les 12 apôtres de Jésus. Comment moi signé ça alors la réponse à Opesate. Alors j'invite tous les hommes de Dieu basant la réponse à Opesabiso bah Sabiso sur moi ça c'est la gratia mon papa lui qui bassi bah au Kambate donc papa Boinaye alors donc tout bien na base na ministère ministère des hommes soko tala ba kabita bazaki na ministère bazaki banana bazaki ko suma ministère de Jésus. Soko talba Maria Madeleine Maria Madeleine bazalaki na kati na ministère tango Lazare akufe abili pona ni pona bolingo mais soko talba bima bozana esprit ya colonne bolingi toujours bolingi évolution qui soko keyi basi bazali bazoteya mais bazoteya ba mama okumona mwasi na dimanche na mais arda azoteya papa bible lobike et si c'est là nanu papa bible lobike si ke mibale bazali mwasi akope ko bobania oh ça fait que moi on est dans ndako na bino basi ba beaucoup le coloniser bino ah bon oh la liboso moi ça comme la liboso zo là aussi pourquoi privilège à partir de la parole à partir de la parole il y a moi non monique privilège côté na kati na bible les ana nyonso to ko changer bible te pour bible les ana nyonso ça fait que biso ba to tiki privilège il y a moi déjà parmi il y a des ordres de côté na kati na l'église et quand des ordres de côté à partir à ba leader ya ba église na zolo ba bien ba leader nyonso bozali wana bolimbisanga mais na zolo ba bien que ba biso ba leader ba tutiki privilège au comment le leader ye moko nan aso pas moi c'est être karachik c'est-à-dire karachik c'est-à-dire comment moi si oyo azo mona ni présence ya nzambe sati abalié moi ça comme ko ya manzaka milai bot na le suki na ene mami wata. Moi c'est un prophète, moi c'est un leader de l'église. Kasi bino be bolinga rolata mingi ba costume. Nazolo baboy. Talam nanu ata ba passer ba président ya mokili. Balata bien, tu es bien. Mais talam nanu ba passer ba pasteur mikolo. Ata passer ba kofi balata na bomote. Talam nanu moi c'est weda na ba wo mususu balata. Ba soulia moi za la ya bino ba costume ya bino ba bomote. Ezana ela tira passer ba pasteur. Ce qui te côté dans le catalogue c'est un pasteur, c'est un pasteur bayebi. Pourquoi? Azale qui nous pona mina nzambete. Pasteur a balié pour la profit moroboy. Anazo pas moi sur que dans la Chine pour la tombe le ministère lambon. Il y a moi nous sommes tous dans mika katena ba parmi ya ba des autres dans la l'église. Mutwa azale inspiré par nzambete. OK ko lukai pona mawa. OK ko jouer pona mbongo na oyebi pe mbongo na wuti wa pité. OK ko lukai pona yene wo mama na ya azale député. Papa na azali nani général. OK ya moi nous sommes ba so contre le bien pe ba église pourquoi général a cheki mbongo na kuna. Namo siko ni ba les okufo général ko contre l'église. Pourquoi ezali ya yote? Ezali général mototo ki pona mwana na ye. Mwana na respecter yo na ministère na yo. Exact pourquoi vous avez associé botiki nzambe moya pesaka botiki nzambe ya balisaka botiki nzambe ya bengayo yo comme ko sala volonté ya wana mone désordre de côté boso ba côté désordre bazala ba leader na ba sa leader toujours le bela basipé na profiter la question to yama ki musala nzambe moko dernièrement il y a ça biso que l'église de Dieu va ko fêter le 8 mars ce koyo voilà mais pendant ngai
bino bolingi na bino bango basi te bon oui max ben abima to fetamo non na lobi boy eza organisation ya stade eza organisation ya bible yebisanga na kati na bible place ba koma ke basi ba fete oui max tous honorer ba maman nazolo ba boy kalakisanga na bible place ba koma kike ezaki na fete mo boy ya Maria mama ya Yesu basala ki azala ko bele bazala ko sala anniversaire na bango ya oui max wana eza ba organisation da ba église à partir ba mama pasteur ba profita makambo na bango marque lembe na bango basala ba bona na bango ba réunion na bango mama makambo na bango ezali bien pour na bato bazo sala la nzambe soki basala na kombo na nzambe pour organisation côté ba mama nde ya kolata nde ya ko vivre nde ya ko kozaka ba papa na ndako eza bien mais soki basala na ngona lolenga na tina ba tapage kwa mikolo wana ba wise de mars wana soko mona ba mama wana ba tei ba mama wana kati na église ba we bazala église kende na banda kuna bango mona azate okota ye pasteur moko montazo lamba oyebi pourquoi voilà nazo episode des autres mususu okota moi si a pasteur ali les soka ça il peut point faible na esi lui ba leader de bele bazo be makuka na ndako bazo ebisa ba ningi ba libina kati na église on a fait la bele mali mais il y a la case de la zone de Cook. Ce que je dis, c'est pas dit, mais que la maille. Ce que moi, si na y est pesant, dans au moins la pesant, à quoi maille. Bon, pour toucher au taku, kato yara na kuka. C'est quoi le tout des bolibis, ça n'a pas de babing, va passer au Manaïbi, Babela Kuka, Bamsou, Babela Tumba. Voilà, tout ça, c'est vrai. Alors, tout ça, raconté, parce que Yepsanga, comme étant pasteur au Ligno Bala, moi qui est na famille au Bala, on aurait moi sinayo, ce que Bassenio nettoyé bien farti, et ça a casé à Masanga, casé à Lungwila, européen à Masanga, parce que ça pasteur ou comment. Et il y a moi, au moins, il y a moi, n'a pas rapidement. Tant on a eu, Bandimina News, va y avoir papa de la champagne. Tiyo ke bala on peut ça non nazo ebisabo ngai na kati l'église bandimina na ba yebi ke papa na biso soka na fête la biso de photo PC champagne na maman pasteur avoye ba papa na nga mela ka champagne moyen asaka na ngai desati mais yo mela ka ku karanda na fête ya bana ko na ba fungola champagne ba PC pele libala ezo ba ke bo fungola mai ba fungola mai mais yo na butu ozo mela ku karanda yebisa siko maman pasteur wana na carte l'église à cause de la discipline ou bien vous êtes indiscipliné. Voilà, on va répondre à la question à bisoté, papa. Na zolo baboy, na carte na libala, nyo seza na carte na libala faux sala. Oh, mais na kuka misu soboy. Na zolo baboy, yo soko boy kuka, famille à moi si ba mela kuka. Bazali ba yo ke ko bala ba famille ba kuka. Ça on kendo ko bala tuna ite ba ba famille ba kuka. Il faut oser là. Confusion zami côté na binu. Na zolo baboy, tellement ça manette pas primus. D'être ma saganouche. Tant que tu kendo ko bala, okendo ko bala na famille oyo, ya mana nzolo ba lelo boy. Avant ko bala, il faut ba la famille chrétienne. Ko bala te pourquoi moi je suis dans la Chine, moi ça là pourquoi lelo ba sel na Nzambe, azali grand musala na Nzambe, mais vie na ye bébé à partir moi ça na ye. Et ça na ba maman e belé, ba ba grand basi. Mais ba kenda ko tana ba passer ba tete. Passer à kataka azana mini ya woro, pasteur azana oh na beto corriger. Il faut tout à l'heure payer musala na Nzambe. Bino pe bandimi hein, ozo tala ta ba tramiso. Kasi bon, yebisa biso na ruki papa, biso de toi baruki. Prophétie peut comme étant prophète, il y a un peu même moi des autres ruki. C'est quoi côté abima. Là il n'a pas côté abima c'est quoi. Pour la telamba pe me représentera bino ni. Nazolo baboy. Sur le moté il faut la telamba. Biso délivrance pour la telamba. Biso to la telamba nyos. Sala. Nazana veste na ngeza. On a la telobé. Ils allaient noir, ils allaient bleu. Mais sur le mot ça service pour la taguelle. Pourquoi? Ils allaient là, tous en a battre. Ma benga la battre de service. Battre wana, ils allaient net battre na wana. Ils allaient battre de service. Ils allaient net tant que toujours que nous permet seulement la licence. Vous avez oui, mais nous pouvons la Bible et tout comprendre. L'interprétation, oui, la Bible. Bible, pour comprendre la Bible, les habits. Toujours pas oui. Tout le monde n'a pas qu'un bâtiment. Mais tout le monde n'a pas qu'un bassin. Ok. Ouais, n'a pas ça la Bible, n'a pas besoin de faire. Mais n'a coupé pour le baboué. N'a qu'à là, les acquis m'ont pas parlé pour me foutre. A parlé pour le baquet, passer la Zambie, ma faute à la baboué, ils ont donné, ils ont magie.
mais les lots par contre côté comme mafuta et puis pas comme mafuta mais les lots tambola ba église juste pour côté comme mafuta ba te ka prophétie bino ba te ka prophétie te ba pasteur na bino baza na yebiste bango na zo lobela bango bien ba ya ka ba pasteur na bino ba mona raté ba ya ke pa na ngaya na liste maman Jeanne maman to na bikoli ba mona be sala ko ça a combien dimanche j'ai m'a dit mami falo oh ya ko pesa ka mbongo na ngai so ba ko pesa ka mbongo na ngai te c'est vrai mais biso ekoya na kopata bango na kombo na bango okasi wale bozoteka bozotia biso confusion papa voilà papa siko bato bayaka papa baye kosomba baprophétie wana omonte ezaka moko ezotia désordre na kati siko mpona makambo esila ezodépendre mpe na bino ngai mwa minute na babango le suspect baescro bazolesa baescro oponami pasteur te eloko ezoboma désordre na kati l'église bato bakomi komema baministère eza ya bango te soko eza évangéliste sokoleka na évangéliste bazomata batitre papa bino bobataka te biso to ngai titre nyonso kobenga ngai na mondimo ata frère na mondimo yo moko moto kobenga ngai misala na ngai yango nani kosala mpona obenga ntango yao ngai nabengi yebisanga ntango yao nabengi na mutilo motuka oyebi ke mutu na nzambe aza place wana misala na charisme ya mosali na nzambe yango adesala ngai nasengaka mbongo na prophétie te mpe na bondela moto na mbongo te mais nyonso naza nango nzambe ye moto apesi nga bango moko bapaster wana bato bango moko loba yo paster wana atekaka drogue o asalaka faux billet o asalaka boye bango moko kaka bango wana bazoya mpe nazosunga bango bainstrument nazosunga bango biloko mosusu ya ebebi na kati l'église bakei pourquoi baponami bapaster azalaki moto wana wuti na Congo aye koluka vie mpona akende poto azalaki interprète na Congo akomi awo nakomi évangéliste ale ndenge mpe Congo yango ezali yango wana tokomi bamoko bazotia désordre na kati l'église paster apesi cher alobi mwana na ngai lelo akomi o nga mpe na leader tozala ndenge moko kendo sala azala moko azamona ndako ya bandimi ere yo surtout un pasteur atambola ndako ya bandimi obi afandaka na église bamemba ekolanda ye onction ya motu tala toza na baoyo baponami ata na ntango ya Jésus omona te badésordre bazalaki pourquoi abetaki bato na temple wa blumengane bango bade pasteur ya badésordre biso balide tozobeta tana na bamusicien lelo akomo kokotela kati l'église opesanga mbongo basalaka ata banzembo na bango te yebisanga banzembo bamusicien angola nani asali nzambo na ye yebisanga yebisanga mwana abetaka ata mobimba te azobeta bitendi pesaka 2000 avant de yanga desina ya transport yebisanga bitendi mais problème ezalaka nini bapaster na bamusicien po yango tozomona moko ya désordre bamusicien bazokoma bapaster mbangu tozocomprendre te musicien mbamo paster musicien mbamo paster ezalaka guerre nini yango wana ezomona lelo ezopesa baebele baza na komarka soki oke na komarka okuta bapaster ebele baza mpona asente mwana o asente mama wana o atie mama wana misapi o asali boye pourquoi eza désordre ezo ya l'église ozolingalinga baser yango wana ezoloba boye ntango nano oyo eza moponami te ngai nasali 26 ans naki paster osoyoki kombo na ngai ke paster wana basali yo boye banda na ye na kalemba dois oto naza nano na fiancé na ngai nana bali ete naza na fiancé mais nazolinga na bala ye yo moto ozotala ngai koloba te ke oya kotiaka miso tu es à la ministère tu papa ti sikoyo azala la fiancé nazoloba boye bamoko ya baku de vie emonani basi mosusu balingaki bapasi na mosala oyo te kasi papa olobisi biso na ebandeli qu'un homme de Dieu faut oponaka mwasi oyo abangaka nzambe siko soki papa oboyenaka na seke papa mpe oponaki mwasi abangaka yango wana azoloba boye akupe kobanga nzambe mais il faut tala famille ozoke yango wana azopesa bino conseil bino bana bozoya bolanda te kote ezoke kozala presse te biso mpo lelo tozoteya tozolobela bino tozosakola na baexpérience oyo makambo eyebi biso ok soki omoni ozovanda na papa na yo pembeni il faut oyeba ke ata papa na biso bolia mwasi akima ye mpo na mpasi mais lelo bango nyonso bakomi kolinga baya kotia désordre biso mpe basi bakimi biso mpo na mpasi lelo bango kolinga baya kotia désordre ça fait ke na misala na nzambe motu oyo akomema mpasi andimi mpasi ya mosala na nzambe eza mpasi mais eza na bisengo bon tolandaki papa dernièrement lisusu bakoyebisaki biso
pour la prière sur la psaume. Papa, on a eu ça qui biso dernièrement, que ma prière au biso tout ça la rawana yamoti. De prière, il faut psaume. Si vous et là, on a tout le temps qui est un peu pour partager, on a bandé retenu, tous au moins éclaircissement côté wana. Si vous Bible, comment on est là, ils ont dialogue. Parce que biso tout dialoguer, tout réciter pas psaume. Nazolo baboye. David, il est monté ça va psaume. Et ça qui est bon de l'île pas. Il bon de l'île pas. C'est quoi, il y a papa Charles là. C'est là non. Tant qu'on peut bon de azou molim. Nous avons pas apprécier révélation. Lelo na kalabata passe l'assemblée ba bandi kolobaki oh. Absomona. Le ba magicien, le ba boy. Mais lelo bazo ya okaba passer la ba ya na ba bureau na biso ba yo sumba ngo. Totekela ngana tekala te. Bazo somba ni babsomba. Bazo yi ka ba ya sumba babsombe. Ba komo ko tinda banjimi na ba. Mais ça la Bible ba somba. Oh, siko ko salela. Pourquoi on peut sur caméra, il y a un mot, pas sûr, mais souvent il y a au salle de la mode. Oh, pourquoi on peut sur l'ordinateur, il y a un mot, souvent il y a au salle de la mode. Vraiment. Et là, les gens ont fini, les gens ont des techniques. Ils ont pété aux journalistes, ils ont des délais, ils ont des mais est-ce qu'on fait l'accès à l'église ou l'accès à la bandimité? Il y a un peu de bakenda kuna pona bakenda kwambulia ba pasteur na bibi. Mais est-ce que besoin mais bakoya bango nyusu papa besoin te kaka église. Pasteur o te église o ke poto. Oh, na mo pasteur mo côté na bino wana, ye moto tika église. Amana zo ba kela ye. Non, na zo. Mais na zo ba boye. Nga na ko pe côté église na kenda poto te. Comment il pona nga na kenda poto? Asina kenda poto kana. OK? Nga na ko kenda poto o te église. Kana ndemo yie na ba pare na yo ndenge pe poto na ngai ko ya. Et là, il y a des choses qui sont la foi, qui sont la conduite, qui sont la sambelaka. Qui sont la biso. Yeso, qui sont la biso. Nous avons fait un lobby. Il y a un lobby. Tous on a des ordres dans l'église. Est-ce qu'on peut ordre contre l'église? On a ordre contre l'église, on a un leader de l'église. Tous on a un brisement dans ma cambolanzambe. Tous on a la présence ensemble. Au comment le leader lelo, nzaba pengi au leader apeso mukumba église, ozozo église, ozozo tikela mwana moko boye, aza muyembi. Yo komo kende koluka na mokili. Oh nazo bete business, nazo sala bo. Skoyo business oya nzaba pesio, obwakila mona. Mwana wana ozotika wana, abela nzambe tango azo benda leader. Azana eloko solo la kinayo. Peut-être la longola ki yo na église mosusu. Apesho vision. Nous avons tant de yo, ayebi provision de ça la colonne, ayebi brisement, ayebi pont au leka, ayebi ba problème au kukuta na yo. Pourquoi les lois ne pas passer bazotika ba église, akei combat la moitié moko boye moi ça mosuni. Ay lambongo minga de la vie minga ya boye moi ça ngende poto. Amoni mama moko wuti na soki kombo wuti kombo Brazzaville wuti wapi. Oh ya mado munene boye passer la guerre. Tuni na nzambe teke ya mado oyo. Eza ya kisi eza ya nini? Eza ya nzambe ou bien eza ya nini? Oh, mama pasteur ye oyo. Okota ta jeunete. Ye wana komi ko biso, pasteur a komi suka pembe mazana 26 ans. Omoni sikoyo, ako ko lebeke na yibi vi oyo te. Na papa na biso za boy. Sikoyo pasteur a komi bisenga senga na kati na église. Ba pasteur botika bisenga senga. Teli lo bana nzambe bandima ba bongola mitema ba ko sunga yo. Pasteur tikana na makambo ba cérémonie belé. Bandime ba ko vivre ba cérémonie te mais bandime ba ko suivre sur la parole. Cérémonie expliquez bien tant on ba cérémonie. Oh moto. Ba mungu belé komi ba mungu o. Ke bino nyoso ça. Parce que bandinga des ça ba ya bino ga ya bien. Ngana sala mungu te. Ndoki aja mungu te. Ale ya mungu to yebi. Mai oyo. Bo cha mai na porte anda. Ndoka apumba ateke na poto akeno kasi kaka ndemo yebisi biso ba psom font moyen ba kosela ba mungu ape font moyen ba kosela nazolo ba boye moto nzamba peso tango Yesu Paul abikisiki muntu oyo e bosuno ya umela ki 38 ans tango abikisaki Paul a contraire ouais ko bikisa ba tonsu sur le bosu te ba bosu no te nzamba seleka pour na temps ya muntu wana
Ça fait que yo nzamba sali yo tango wana pona mai pona ser wana biki et comme OK baza OK nane OK France ale boyana mai bukubima OK Congo boyana mai boye Angola boyana mai OK Lupito boyana mai ça fait que nzambe soka sali yo na mai na mutu wana lobi akosali le pe pona mungu pona kasibili mais les comme mon to papa biso bosokola te to sokola ka c'est comme faut sokola c'est là namo ba sokola ka moi so ko fili mobile Sobina kufeli ba demo ou bien kufeli satan yo soke bana ngana sokola yo toyoka ki bosokola ka papa ete boyoka ngana linga ko lobate ke boyoka ngana linga ko lobate na mona pasteur mo boya yo sokola soko oyo toyoka tika ba histoire ya koyoka pour to koma musika na linga na yobi sarake na mona pasteur mo boya yo sokola soko le faut tout na pasteur wana ça na émission ko sokola ki pona ni ça fait que ngana lobi boy to sokola ba shwe ba feli ba pourquoi moi sur ko fili mobile il faut pas sokola pour na kolongola mututu wana oyo keza na coutume wana bokena coutume ezali coutume te moi sur ta wazana alliance mobile akufa ba bala na mariage pourquoi bolongola ba alliance wana pourquoi ça so tango zolo ba kosokola stabi koma bolongoli bilamba nyonso bo to pambola ka mai to pambola mai na savon ce cas à mobile to pambola mai na savon wala za biblique bien eza comment eza na kati ya bible ou bien eza nini upambola savon upambola mai inspiration ezali makambo tozoto tenyo surtout to mona ko pe ba kolona biso basalaka ata basalaki na bango erreur faut ko la kolona biso nazolo baboy soko zolanda parole de Dieu yango nomona bapasteur bozobo badivorce ezosalamaka nazolo baboye divorce ezosalama pourquoi biso balider na kosenga biso balider tozwa discipline na kati na église biso balider nano tozonga na présence ya nzambe totika nano makambo akeo nakoma neti wana ke poto wana asali bonga mpe nakende te tikila nzambe nzela kamba église na lolenge nzambe apesi vision kosangisi vision na ye na bato mosusu te kolanda bato mosusu te zonga na présence ya nzambe yo leader ozoyokanga mwa minute oyo wanzambe abenga mwasi te bafukamela bino l'église bafukamela bino parce que boza balider donc bana église toyoki bafukamela kaka nzambe mais tomona bafukamela na babino mpe na degeno bafukami na se yo moto oyebisa efukami obie ye moko moto afukami mais soki papa oyebi eza mabe nalobi boye bamosusu baya kofukama oyebi komo azofukama mpona nini kopesa efufu mosusu azofukama mpona opesa poste kasi soko mosusu azofukama mpona opesa mosusu hypocrite atonga yo libanda ye kofukama liboso na mpona senga bolimbisi oyebi yango te atonga biso kosenga bolimbisi wana papa voilà ça papa na tonga yo te afukami na se elemba kosenga bolimbisi mobimba ya mwana papa limbisa ngai na ye kosenga tango azali balimbisa mpona alobaka na tonga yo libanda papa limbisa ngai ça fait que epa na ngai mpona nga nazolinga koloba biloko ya bato te ngai naloba mpona nga mpo ngai naza mosala nzambe neti baninga nyonso mais ngai naloba boye nakope kosala motu te neti esclave mais nakolakisa ke motu ke en tant que azali amitié mpona parole de Dieu yo oza amitié na ngai pourquoi nayebisa ke yo tokosala na yo te. Alors, homme de Dieu. nayebisaki yo mpenza moye tosala mosala nzambe eza te mais yo ozala kote na yo ngai azala kote na nga masa sikoyo tozala bamasa pourquoi. Voilà, ça c'est notre prophète Charles Chamboui. Nous profitons à saluer aussi l'apôtre Matondo Manzambe Supposali et M. Namoyo, de ceux qui est vers la fin de notre action. Alors, Tolito et Belo, moi, moi, question émission. Papa, comme prophète Nzambe, est-ce que Moussa Nzambe, na cadre des ordres ou bien na cadre de l'église, est-ce que ça a permis à Rosala na une entreprise parce que tout le monde a ces derniers temps comme pendant que non pas poser pendant téléphone ou la ba 10 minutes na bana ou bengo PC 10 minutes comme problème sur un PC 10 minutes comme neti ya reçoit et ça la nini na lobi bola au moins place ngana lale au côté na bureau na au moins place ngana zolala. Ouais, intimidation, intimidation. Ma blog caché, ça dit, on a près du mot, ça va en a de éviter. Ça va intimidation. On a souvenir n'a pas bon motu, il faut aller là. On a un bon motu. On a pas bon mina oyi. On a ça l'ensemble. Oyi na négociation. On a pas ça près du n'a été souvenir ça les examens.
ngai na couper ko ça le ko en dehors te biso to zane ti ba famosa za ya Nzambe kasi ya mwana c'est faut benga te dim na ina makasi mon coloni no so moninga na ina ndako bala to yebala na yo mutu Nzamba pona atambola na ndako mutu te na benga na ba téléphone na zolo ba boy yo so moni Jésus atambola na ndako ya bato ke ko luka bato ou bien benga mutu na téléphone pas passer les dents dans le baboy baza ba ponamité na zolo biso passer soko za mo ponamité tika mo sala Nzambe soko za quoi faire que na ba quoi faire soko za maçon que na maçon soko za li mutu yo to ba sapato que ne za ba pongo na ba sapato na yo ko bikanga na musalo za ya yote soko za mutu fana na bureau que ne fana na bureau tika la ba to Nzamba pona musala na bango ba fana na kati na église ba battre milimo ya ba mpate. Mais ça permet que ça, l'entreprise monte. Dans le Bible, ils allaient au soko t'allais bien, Bible les bien. Et ça n'a pas pour n'a pas faire de temps plein dans le temple na yao. Mon temps demande une fois dans mon tomo mon pour la minute tengai. Papa na bio, ça va me son souster. Dans 24 heures c'est 24 na c'est plus auto qui par contre Carabadron, il y a moi là tu veux te Carabadron. Et puis tu veux ça na bakisi donc ba blanc wana to yo Carabadron. Mais dans le Bible, église à mon dans na kisa dans ba nyimi boy. Pour tu es papa donc mystique ba drogue Carabadron belge. Na zolo ba boy. Ba église à mon ba drogue za boy. Bande kunga yi na zolo ba don. Boy bazana ndo na zo pesa ndekuna ngai azana kati na Hollande ma vata masarika mbote musala na Nzambe ya mwasi ngai pe na za parmi soko yoki mukolo kumuna ngai pe na ligne yebake nazoluka badon pona kosunga kotongi ayum toteka badon kozuluka badon soudé moto ezali balukunya bangwana baza bapona li pa Nzambe te manera ngai na lataka manera ngai nazo sala l'église non manera ngai na vivre ngai na tanga na musunye naza licencié l'économie là direct bon qui se suit ce qui c'est quoi l'union tout ça pour dans le pays tant oya wa pesa au moins église qui c'est zaraboye na pesa toi mai au vivre mais la terre la pesa ça fait des années bon ba prophétie en pesa boye siko ba comme ko ya ba so ba pas na yo vraiment ba dans le pays na zo qui a ya faveur na zo pesa ba ter faveur ngana iko sala ramasser à côté prophétie ngai na yakite mubola na kati na église pona na yako kwa bongo te Nzamba benga ngai soki lelo nazala kati na église na pona na soka pe bato mususu do na ngai za ya do ya ko lukate do na ngai na kenda kusumba ngote na kenda te do na ngai za kubota manamo ya mani baki saka bato ebele ba ya ba police ba ya ba jini ba ya ba côté na bureau na ba côté église mobimba ba sale ba enquête ba zui combien de drogue ba zui combien de mal ya nyoso mali wana babandi kopetela mutu wana eza mali ya bilamba moto eza na bato mosusu baza na ngola awa aza na de pantalon to la pantalon baza mopusi pourquoi basi na vie na musala na Nzambe soko linko pamboma bien tika molimo ya basi tika escroquerie nini esala rabalingara bolingara basi na zolo baboza mutu ya sale vite akokala na kati na bavie baoyo stade soki Nzamba bengi mais au monité Nzamba kwa des autres zo senga boza délivrer na zolo baboye au monité na zaboye bana na côté na quartier au 2010 oso 2008 oso yoki pilo prophète azakuna oso yoki amo bana to sala na biso oso yoki que pasteur na bino kuna bete bana bike baza wote ba mama baza wote na la ngai moko wote et loko ya liboso za discipline pa na yo moko leader leader faut la discipliner leader wa kuma ko faut la charisme ba leader le bela bazana charisme azoja mikata na nzela na kata yo ba mama na kata na église ya ngola bela fufu ya ngola bazo cheba zakalaka ba passer le bela ba cheba ko bazakalaka ya kanga bango bazana Yesu azana Yesu akote zakalaka Yesu ko dikolo nyoso akenda ko sala musala ba maso akozala na ere ya kubondela kale kila ngayo leader boke na wenzo ke ko teka ba kashia ba téléphone ba yibi on cache ta téléphone au comme na église maman moko ayena thrombose yebisanga okobondela mama ya thrombose okobondela muta cache ta téléphone leader soko yoki kombo soko yoki question wala répondre ngana ko répondre alors tous les hommes de Dieu papa Zawa en tout cas
mosala nzambe nyonso ozolanda biso te poser question est-ce que soki ozosalela nzambe okoki kosala mpe na entreprise moko bo en tout cas papa répondre na ndenge na ye epele bakope kosala soki nzambe abengi yo osala bolingo oya kolakisa bolingo na kati na église mais soki oza balidere ebele lelo bazokutana baproblème eku ebele na kati na baéglise à travers mpona biloko wana pourquoi nzambe ayebeli akopambola na église ou bien akopambola na entreprise ntango ozosala mosala na entreprise directeur na yo afingi yo apesa discipline oye na kati na église okutini mama moko na trombose okobondela yo te okokanisa makambo ya directeur ayebisi yo répondre ngai. La question est posée, disons c'est la réponse. Papa aligne à répondre pasteur ou homme de Dieu, aligne à répondre prophète, en tout cas prophète. Ça la Bible le pique, le banze à Moussouni, ou le banze à Molim. Ce qu'on dit Moussouni, tique église, qu'elle donne comme Moussouni. Yepsamso. Pourquoi est-ce que Jésus, qui est fils de David, ait pitié de nous? Pourquoi fils de David? Pourquoi pas fils d'Abraham? Pourquoi pas fils d'Élie? Pourquoi pas fils de David? Il y a qui est sous. Comment les bayouda bazaki bamsusu babando kobenga neti bachoni et pitié de nous base babomiye baye obenga eza bato mususu na kati na église na yo ata na kati na mission na yo base bafingi yo base babebiso makambo ye kope papa libisa biso yete bawe bayebisanga ko base la teka droga lobi aye kosenga bolibisa asa bumi yo soka erwana bakanga ngayo na kena kukufa alinga yo kosenga bolibisa na liwa yes a bumi Jésus asa bumi Jésus na liwa au fils de David de bisanga moto ba bazala choli. Fils d'Abraham, fils de Moïse. Nazolo baboy, eza bacholi, mucholi akopesa ba kongo nyonso. Yo nde baza ba kopesa apôtre pour na dende elongo. Mais ezala ki prophétique fils de David tout ezaki kala kata bochola Yesu. Nazolo ba baza bacholi ba bande ko chola soko za mwana nzambe mibiki se yo moko. Ba muso ba bande lo bongo te. Soko za mwana soko. Alors Eli, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi pas Jésus abengaki Esaïe? Pourquoi pas Jésus abengaki Moïse? Abraham abengaki Eli. C'est bande ko signifier nini? Eli abenge Eli wana obie abenge zali moko boye na kati na kiara abandi kobele les arrêtes ne tobela ba père abele Eli te oyo ka bien te Eli ça fait que ça na arabe na terme na bango na lingo na bango donc ça différent na yamana bino bozala bozo na kati na église na bino bozo pake abarakata pututu papa mutu na bonde litère a continue na onction terre mutu na moni mutu ayeboye na kati na kiti avandi kaka boye abande ovanda boye ti 2 minutes na mona mutu avanda apakata tutu mama tata moko ambalate mutu na koti na présence ya Nzambe daza concentré te munoko yozolo ba wana ozebi ko na mo il faut mataba ngomba na zolo ba boye il faut ko tabanga na zolo ba boye la zolo tuna bino ba frère na ba pasteur munoko wana bolobaka abrakata tutututuku eza na lingua nini ya ba angelo ala zela na tango ba ange bazwaka saint esprit et bana 12 apôtres bazwaka saint esprit bazalaki na combien de continents de chaque continent muto abandi koloba munoko ya continent wana baza koloba na pays wana baza koloba bachoko baza koloba bachoko baza wana baza ko interpréter ba mususu bazali koloba français ba mususu baza wana baza ko interpréter les anki na molanga ba ange nazolo ba ndamo ange azali koloba il faut muto azali place wana yoki lango wana pona interpréter muninga siko ya biso otondo baka wana banene ma interpréter kambo pasteur yebisanga yo pasteur d'apôtre yebisanga yo wana olobaka patata kuku onction papa onction na zolo baboy na 12 apôtres tango babandi koloba il faut soka lobi na ki na lo baboy akopa koloba na ki kombo mukomba za place wana il faut ayeba pona interpréter batonso mosusu lingwa so il faut ayeba lingwa wana ba ange na lingwa wana zolo ba kikongo il faut na interpréter pona ba kongo mosusu bayo soka zolo ba na français il faut monter zo ko français wana soka zolo ba na anglais mais so ya biso oyo tozalaka nango pasteur kuna soka tanko na interpréter Eli pourquoi tu vas pas toi Eli wana pa ko Nzambe azo senga pieke ngoni biso to senga ma wana Nzambe Jésus ayeba ya kufa Jésus azanzambe. Mais pourquoi Eli biso to ba pona nini Eli oui biso Eli ezala ki hébreu non na lobi boy pona ngai na ebina la signification na ko place wana te pourquoi il faut na landela ngo bien
nalandela ngo bien papa 28 ans papa 28 ans il faut pas une explication nazoloba bien soko azoloba Eli na kati na bato nyonso Eli pesa parmi ya bato basalaki misala nzambe makasi parmi eza parmi mutu oyo asalaki nzambe yo ndenge oza boye okope kolala na boto ozolela ngai papa Charles olinga ngai mingi yesu soki alobi ye mwana soki azalaki na bomoi alingi natuna yeke olobaki Eli mpo na nini mais ndenge ayebisaka ngai eza na bomoi te ayebisi ngai te na mokolo akufa ngai nazalaki na ye te nako mpe korépondre eloko mais oza prophète nzambe okozwa révélation sur yango sikoyo ndenge opesinga question akotuna kotikala kotuna nzambe mpona apesi pouvoir question oyo ezalaki na ntango ya likambo tozali na likambo ya désordre na kati l'église mais tozali na likambo te ke ya Eli balamasaka tani pourquoi désordre oyo toza koloba na kati yango oyo ozopesa ngai oyaki na liloba mosusu okoma okotisi désordre na caméra ça fait que tokozuka c'est quoi moi minute tokobato baza koyoka biso bakosentir pesa ke tobimi fora ya désordre eloko na kopesa na zozo kisana nzela le peuple ils ont perdu ils ont moko des autres raisons ya mingi na kati na église pourquoi biso na ba leader to komi ko chia bato maboko na no ba umeli na kati na parole mais comment est-ce qu'avec la même aveugle ceux qui te yebi explication te pour expliquer ni nazolo pas tous ces ngamo nazolo ils ont moko zo chia des ordres nazolo ba boy nazolo son qui sont na kati na église biso ba leader il faut tout ça na capacité au moins mutu ayaka na mutu kana yi ayaka président abongoli na noté ayebi ata kobondela te télévision mama président kotelema pourquoi asombi la télévision bozotanga ba théologie nalobi boy ngai natanga théologie te mais soki namoni na parole ngai nabotami na likambo nayebisi wabotami na likambo théologie eza parmi ya koyeba connaissance boteyaka moke prophétie ebele nazolobaboye naza na paster na ngai aza wana pourkoi aza préparé te lelo mpona ayamba ngai naza prophète ye aza paster biso oza na paster na prophète paster ya te yaka bongo docteur nalobi boye biso toyebi badocteur baza na bango ye aza paster aza désordre na kati l'église nazopesa parmi napesa batema badésordre tozotia bandimi maboko na motu nano bakoli te biso tokomi kosigne contrat na bamusicien église nano eza na ngunda te eza na instrument te ozosigne contrat na musicien ozwaka mbongo wana wapi ya kopesa musicien ayaki munde biso bato tokotisi désordre epa bamusicien ozowelela nani yo prophète yo pasteur yo leader ya église ozowelela nani oza na 2 ans na ministère ozolinga moto ya 30 ans ekosimba yango wana bozokende pa njingo bozokufa na kati na lwanda ebele babiso bazobunga na mai ebele pourquoi pressé zela temps na yo mutu na mutu aza na elaka na ye okumela na kati na liloba zamba kosu mpe bamusicien bazalaki na mbongo te babandi kosenga te biso moko balidere tobebisa lunga na église wana yanga nga na kosala loboye lunga na église wana nga na kopesa terrain na kofutela ndako alonga na église wana ofutela ndako nzambe atyo mpe basi ya mibale biwelela ya basi lider tika kopakola basi mafuta apase na bino bapakola basi mafuta nzambe alobi ke te mwasi ya bato libumu ya mwasi ya bato eza ya yo te mutu azobelela libumu osimba ye na muntu mwasi na yo ilfa pakola basi mafuta soki mwasi te mwasi na mwasi bakosala mission na bango pourquoi ezali organisation mwasi akolimite mais ezali te ke amata dimanche akomi kosimba micro asala miracle mwasi akomi kokweyisa bato koleka na mobali na ye akoyisa bato te mais eza moko désordre parce que mutu azobelela libumu yo okesimbi na mokongo parce que ozobanga mutu akobanga parce que oza déjà na baintention mabe nazoloba boye pour souvent oza na saint-esprit ya monsieur mutu azobelela nazoloba boye ndeko na ngai na kati na parole nakoyebisa boye bible elobi ke fille de publicité bible elobi fille de publicité bakemaka lisumu soto mpe ya mwasi na eza mwindo oke komona mwasi ya pembe mwasi na azala bamanzuta oyebaka ezala banzuta te azala banzuta sikoyo oyo komona mwasi ya pembe lisi papa oboya te français kobanda kobima wana nalobi eza bamoko ya désordre
ya mibale bobongisa elatere ya base 10 na bino na kati na église eza bamoko ezobuma église babide okomona mwasi ya paster nana azoya na kola na kati na église mwasi représente na kola pantalon ekanga nyonso tu sikoyo bandi ndete mère tel fils tel père sikoyo yo paster nana mwasi na ya yo nana ozolata ligne ya woro yo nana leader oza na ligne ya woro sikoyo balandi na yo bakozana mbila ya plata okati otia nzela moko boyawa bana mutu ha kolo akosambisa bino tala bandimi na yo église ezalaka bana mike bakolo bazalaka te bamikolo nyonso bakendaka bakufa bible elobi ke mboka eza na bamikolo te eza mboka ya kufa bongisa etamboli na yo paster oza na makambo 25 na église tika makambo zonga na brisement ya nzambe po jugement ya nzambe koza ok ozowelela mbongo ozowelela milimo ezobuma ezoeleka milimo ya bato c'est-à-dire vanda na église koluka jima na kati na ndako ya nzambe na bato ndimi te ngai nayeba pourquoi est-ce que l'église des fois opermetaka babillement moko paster oza mais osentir bana balati mabe paster oza na yo wana ozoloba te et puis koteya bobangaka koteya kopekisa bana des fois bana bakoki kokima bobombi vérité sikoyo ntango makambo nyonso to ekobotala bokomokondane balider bokomokondane toteyaka bana bazoyoka te ezalaka bio ya kwa na félicitaka papa frère Patrice wana azalaki nano mwana moke ya bande okobimisa barévélation yango wana barévélation na yo tozomona tel père tel fils ndenge omoni bandimi balateli wana ndenge mpe omoni paster na bango ndenge azali oyoke ndenge mpe mwasi ya paster ndenge azali soki omoni paster bandimi na baza ndenge wana tina ndako na ye kende okokuta bana na ye mpe baza désordre bongo l'église alati bien mais tozosati bana bayaka bazwaka te biso tozwaka te mais libanda eza façon mosusu nazoloba boye matei wana ozotia bana wana ekotaka bango bi ekotaka bango te le problème eza na bino batei sikoyo te soki oyepana nga akoyebi biso yaka nano ata dimanche ozana na porte soki ozali na désordre okokoda te mais est ce que eza ntina bandako na bango ntina bavi nakendaka ntina bandako bamama ebele babandiko ya na ntongo bazosukola te na ntongo aye mabonde azosukola te na koti douche awa tina dimanche nasekende kosukisa bango mosusu nde balobaka c'est naval solo kala kende bana awa mama kende kuna savon ezali mama kende lelo bakomi mpona baya na kati na église balati siko biloko mosusu tomonaka nete soni paster azomona soni mpona koyebisa mondimi ke osukuli te oyebisi mondimi te olati bien te azoyoka soni mais ayokaka soni te mpona komela tumbaku ayokaka soni te mpona azoyoka soni te mpona komela tumbaku ayokaka soni te mpona komela kuku nani kuka na kuku masanga ya makasi na kuku ayokaka soni te mpona bapaster nani azolata kilote namoni paster moko azolata kilote na sengle papa mobimba un responsable l'église azokende na wenze na kilote na wenze papa tolo nyonso alati single awa kabe basuki nyonso ya tolo ezomona na yo oyo oza paster ya wapi sikoyo bana na ye bakotambola ndenge bana na ye bakotambola ndenge ça veut dire que désordre eza na paster mosusu aza nano abongo azala paster te mais tozomona mpe epana bino moko lisusu papa makambo bozoteya biso mais bozosalela ngo te des fois omona koteya mondimi koyiba te mais ozosroke mondimi na yo nazoloba boye des fois koteya bana ekobo te mais yo moko ozobima na bandimi des fois koloba na bana komela te ozomela paster wana abimela bandimi na oyo moko ye awa tozoloba mission de vérité kasi bino te baprophète mutu ozoyala makambo baprophète donc bino baprophète ngai tolobi ngai bino ngai nabimaka na bandimi te mondimi oyo amonike nabima ngai soki omoni ngai na telefone oyo o paster oyo abima ngai lobela ngai papa oza défi nalobi boye mondimi oyo amonike ngai nabima nai na koko boye mule mission eza na bamosusu tokei mpona tobala bango bamana bango bayebisa bango ke
passer la zone en bon côté. Wana ngana bimina na mabe. Te, oza fiancé nanga. Na yepo na bimana na yeba na bimé pas na bina kene pas na bina na pesi mukana pesi makamnyos. Bino ko biga na zone en bon côté. Bobo inga ko banu ko sala. Wana ngana zana faute. Nana faute te. Et faute des années. Moi na kati na église, yo moko za na mwasi na palais, ozo bimana mwasi wana, mwana wana. Tala, soko monike mwasi na zo ko ka lisusu te. Tika ni banda. Tuna na nous aba peso mission susu. Pourquoi? Après maintenant on va ndako kama na l'autre. Ba monike zo simba te. Abwaka ki ye libanda alobi te kabula mutu na mutu pona zela na ye. Ye moko Nzambe tango monike Adam na yeko bazoto sa yeto abongola bango na jardin. Alobi ke boke na bino bo sala vie na bino. Botika na jardin. Satan za likolo kuna ayoki ke Satan ozo déranger ministère na ngai. Kende na se OK ndo komona makambo ndenge komonela. Ça fait que Nzambe ye moko azo décision ya kolongola mabe. Yo pe pasteur luka décision ya kolongola mabe. Koluka ba jeune ebelete mabe yango zo sala ba jeune ebele kolongola lungo zo décision. Siko yo bazaka la kebe bana wana ba se ba yebi ko ekenda kolanda basi na bandako na bango. Bayaka na ndako na yo bayaka kolanda basi na bango ba passer na bino mususu. So on peut dire question sur ka so bayaka bango kuna basubile mwande no olela matebele olela pezale ala kuna amele kuka yo zo ba oyebi ke soko pese mutazambe ndako na yo alali na mwasi kuna oyebi ke yo mutozo ozwi libabe osende masumu na opoko ko église za interprétation comment na bazote ya batia makabona ki mama pasteur azui atena wezake kusulo bilo manyimba zo mona là parmi les hommes pour les hommes à l'église est la secrétariat, église est la financière, église est la entreprise en colo. Il faut qu'ils aient un ordre. Il y a des gens qui ont l'église, ils ont un chapatina de l'eau. Parce que si on a ordre dans l'église, ils ont un drogue. 10 000 fois ils ont attaché nango. Batia ka mikolonyo sukuna. Et ça la 3 mois 4 mois. Tant au fond voilà. Pour retrouver l'église, pour ça la makambo belle. Église fait dans l'école. Oh mais biso depuis 10 000 ans mon ya yo mo comme ça. Na lobi boye e ba komi kuna.